ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. De porter sans cesse les mêmes bijoux? Venez donc faire un tour chez Arik. Vous y découvrirez des créations originales, des parures qui sauront mettre en avant vos atouts. Faites des bijoux Arik votre secret beauté. Bijouterie Arik, plus de 20 ans d'expérience. Et tout spécialement pour vous, Arik ouvre une seconde enseigne afin de mieux vous satisfaire. Bijouterie Goldy. Goldy, qui d'autre peut aussi bien vous orner? Chaussée de Wavre numéro 13, 1050 XL. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs de www.edtvrdc.com. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de pouvoir savoir que vous êtes là très nombreux en train d'attendre de suivre cette émission Christiana Raconte. Alors c'est l'heure de Christiana Raconte, c'est pourquoi je vous demande déjà de vous installer confortablement parce que c'est l'heure de Christiana Confort. J'espère que nous allons pouvoir passer un très beau moment. Ça a toujours été notre souhait. Napesi bongo balobi meilleurs vœux nangana. Richard Rich Tempête, le big manager, mon boss na EDTV, sans oublier maître Dona, agent SK12, na Bossanité Balobi, Braxton, Ballon d'or, dans la EDTV, salam place Zali, mon collègue à moi, et na pesi, Onos Balinganga, salam Balobi, Grévi, faut-il allier, bon, Singamfumbwa, Abimara Yemoro, sans oublier Balobi, Albert Mabena El Bumbashi, Balobi Grand Prêtre na Bumbashi, Ndenga Sécurité, sans oublier Balobi, moi Mirajabou Baba, Minikotu na Chunga Baba, Nikotu Pal, Nikotu na Chunga, Balobi Motema Bato Maman, non, depuis Kenya, Dubaï, donc meilleur vœu Nabino, Biscanio Sobozoami, Paibanga Kane Sabino, ça me fait et ça ranga vraiment bien. Alors le soleil est là, ils ont le soleil moko salement passé, le soleil moko ya mawa, ya passe na motema, mais non c'est à tout vendre et puis to betango kitoko. Non c'est à tout vendre, to melamo eloko, après to solango, puis ça la bien. C'est parti. Voilà mes chers amis Kandena Sabino, Nazarawa là toujours cap pour Nabino, vraiment tozali na décembre, vraiment na sepelana souhaité ba meilleur vœu nanga na banga mingi vraiment banga ça la fierté à Londres balobi ma Mireille maman na Richmond balobi na Luton mokangi monene ya suki babiso linga suki na yo ba bongisa ngona mutu donc ekutana ma Mireille na maman na Richmond na kati ya Luton azala bongo ye morote azala na ma Blandine maman Chantal Tutala ma Blandine Moembo donc et puis na Bossanité maman Esther Sista maman na Jonathan balobi mutumbi monene ya kwanga et ya tabasi pardon so za na fête za na manifestation na yo za na posa batumbelo taba ya solo balobi bengaka mama Esther Sista et na bosani bongo te na Londres balobi ma copine à moi Tania Kimbudi alingila basalam balobi Nadine Ngonjo basalam place bozali bana tu ya Londres na de la binofort so na zongi bon na kati ya Panama balobi so bomona bomo na ngande na ngela boye parce que bangande basali ke nazala boye balobi Eric Kisala na kati ya Panama meilleur vœu na yo parce que toi na mois de décembre meilleur vœu na banga mingi balobi bongo soto kati na ngambo ya Bela balobi mtali boso Tantine Fifi Masikini vraiment so bomo nanga tana manga ya zonga bien balobi bomo na kanga na ensemble ba madame balobi bana tirki pe batana posa ba cadeau quoi ce n'est pas que le roi tozana na mboka ya ba forme to na mboka ya ba accessoire que non on a tozana posa cadeau te non muntu nyoso linga cadeau balobi so bomo na ba madame ngela ngabo balobi Tantine Fifi Masikini na kati ya Bela donc Tantine à moi merci belé na cadeau na sepeli vraiment na cadeau na yo
balobi motema ya bato ya pasteur Jean-Claude on a été là qui mafumbe moyo papa place nyonso yozali. Alors mes chers amis, ça fait un bail et je sais que bozo tout na Christiana confort balobi reculer pour mieux sauter. C'est bien que nazalaki na Istanbul té nazalaki un peu na déplacement et voilà des retours na zongel musa nanga kandi zalara. Alors Christiana raconte et le plus masolo mususka ya monte kandi na lobara balobi mbula ya sika makambo ya sika kombo ya sika balobi étoile filante de la presse Christiana Okito confort babi fuyo valoriser Turquie fuyo pesa bilingue na Turquie. Alors mes chers amis, comme je vous ai promis que non nga vraiment na la Turquie na ba façade nyos no l'axe bino Turquie na ba angle nango nyoso et voilà les soleils le susu quand na promettait na Christiana raconte masoleza ebele au borosepela. Alors le soleil lelo et susu na Youssouf Pacha quand na lobaka la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Les soleils lelo et tout susu na Youssouf Pacha. Alors non senga boza la brancher connecté toujours bien scotché na EDTV de bozo ba suite ya bien bozo ba masolo boye bozo ba Christiana confort gare à toi yo mtoti ndela ba message ngana na EDTV na obujete na EDTV. Donc voilà. Alors l'isolo lelo ezak moi moi si moko abenga kinga azaki na Turquie mais pour le moment azana France. Moi moi si wana azalaki chez moi moi si moko awa na Turquie nous boyebi kaka na azaki na Congo na Turquie azaki na Congo alekaki par Turquie na France. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ndeko moi si wana azaki na Congo abalaka na Congo abalaka na mobali na ye basala a mobali adotaka bon disons na adotaka ye mobali kandeza la moi si nyoso ndenga akutana na mobali na nzila bakutana na nzila garçon wana alinga fille wana tango alinga fille wana ming alinga na tsa komba Christiana tellement na milinga makasi ba ibanga vraiment bolimbisanga na linga ming na tsa kombo nanga parce que peut comprendre ngai bien parce que tu n'as pas cela moi ça t'aime pour comprendre c'est pourquoi na milingi na linga na tsa toujours kombo nanga parce que vous avez la meilleure compréhension. Donc voilà. Alors la fille là elle est venue chercher Christiana. Alors oui Christiana j'ai un problème. Comme toi tu es la fille de la presse aux amoutous à médias, alors c'est toi au décompter parce que là c'est décompter la situation parce que c'est vraiment dur, c'est vraiment trop pour moi, je n'arrive pas même à supporter ça. C'est pourquoi je suis venue te voir pour te solo la yango. Alors la Christiana a accepté, Aboya qui n'a été, alors oui d'accord, comme nous sommes là et puis Nazanga Moko le seul journaliste na Turquie, na beta Congo pour na kinal bosso. Donc voilà. Alors fille wana abenga confort alibi confort nde zawana na lisolo photo solo la Christiana azaki na Congo quand na tcha toujours kombo na pour comprendre azaki na Congo ndeka moi sinon son mba nyonso alingaka moi si alingaki Christiana garçon na Congo mais azalaki mwana ya poto. Mes chers amis bon la histoire au bien garçon na mwana ya poto azaki na Kinshasa alingi mwana mwasi moko azalaki pe na Kinshasa kande zalaka bolingo nyonso balingani makasi ba famille yebi pe mama solo ango et kokoma pe que non garçon tellement lingaki fille ango makasi alobi que non il fonga na kutana ba parents parce que dalingi vraiment na doté yo avant que na zonga na poto et la fille a accepté tellement bolingo zalaki tellement makasi et le garçon otika biloko nyonso ko doté atiki biloko nyonso basengaka pas mwasi atiki ndenge zalaka non yakana boye bazalaki pe moi famille moko bazamwa batabi kilebele. Alors garçon wana respecta ki yango ayeko bala fille wana apesi pe moi d'autres aliment nga na zongi na poto ceux qui na zongi na poto comme ça le temps pour moi na se préparer na ABC voilà nous on a sali na près de na doté yo le quoi na doté yo alors fona zonga na poto na kende ko bongama pona luka ndenge nini to sala mariage religieux na biso ndeza ki cœur mobali moi mobali wana ayeko zonga na Amérique parce que moi na mobali wana azalaka na Amérique o ya balaki mona mwasi wana alors azongi na poto abali fiwana azui mwana mwasi wana atie et pas ba famille na ye mwana mwasi na pe ba benga na mobali na ye basola na bango pour ka bata poto benga mingi na butu soka benga na kin basola ba 15 minutes ba 20 minutes voire même ba 30 minutes basola kaka na mwasi na ye tellement lingaki mwasi na ye makas basola mais à chaque fois tant basola ka mes chers amis bolanda lisolo bien mais à chaque fois tant basola na mobali na ye ezara babolingo ezara lelo bosoli bien lobby mobala tomboki lelo bosolo li bien lobi mobala tomboki atomboka ni to ebiti eloni tomboki sarae ngana bino to ebiti.
alors fi wana pe le quoi linga mutaka mobali ana poto yo moi sous en Afrique vraiment soumission à bongo ezalaka na bato baza en Afrique vraiment o alingi mobali na kata mikili donc ato saka o nyos mobali lobaka alors fi wana pas aki soumise na mobali na ye avant ne pas babokilo tant avant ne pas babokilo na ba seme ki bino moko boyebi ba ebanga toza basi to cacher ba moté yebi ko avant ne pas babokilo na ba seme ki zaka toujours ba problème alors ba problème moko ko belé wana na quantité ma problème belé ko bimana kati ya libala la wana tellement mobali azaki sur place te ya vanda kine na famille ya mobali azaki sur place te na ba seme ki na ye atikala ki na ba seme ki ki ba rapport à tout le temps ba rapport et ko sala ke fi wana ay ko zonge pa na bango parce que tant mwana mwasi wana zonge pa na bango mobali benga ke lisusuté mobali benga ke lisusuté téléphone katana makamunyo sila donc contact tout ezala raté ba ebanga toza basi toyebaka ntango mobali asa propose ki aza na mboka mikili to aza na musika ntango mobali asa propose ki eloko moko boye non ozalaki dena makanisi na yo bien remplir ke nga mpe un jour na ovoyage na okende na poto alors fi wana arataki bamabala na ebele mibali mpe bandaki kopropose bazalaki me aboyaki parce que azalaki engagé na mutu oyo mutu yango azalaki na poto alors mwana mwasi wana ntango azongi epa na bango contact na mobali esili mobali abengaka ye lisusu te mobali alukaka ye te ata kutu basemeki bayaka kotala ye te ye mpe akendaka te vraiment esilaki nango alors moi si on a vendu kaka na ba prière na ye asambela kaka le la repa nzambe moi ba mbongo ba litanga za na poto abana ko tindela moi ba mbongo na ye abana ko lia ngonyo sote alors azalaki ko kangisa moi ba mbongo na ye wana abana ki ko bomba yango po esunga eta que azana moi forme moko ya makasi moi si on a ko sala que après 10 ans après mobile banda kenda. Depuis 2003, mobile banda kenda poto tiwana abenga susu moi cité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi sindenga tikalaki, le quoi zaki na moi ba mbongo na ye, le quoi zaki na moi ba kobomba moi ba économie na ye biso baso to salaka. Oh moi qu'est-ce na zaki na ngo ya mupandi, moi na moi si wana bomba ka mbongo na ye, akanga ka mbongo na ye malembe. Alors ayeko kuma na moi forme ko boy. Alors quand ndenge zalaka, ba ibangande na yebisaka bino quand ndenge zalaka. Oh Turquie mikolo nzela Turquie. Ma solo pende beta maka mikolo en tout cas sur lingo ke na France lingo ke na Belgique lingo ke na Moab na Londres en tout cas Turquie balobi bat baoleka balobi Turquie mona moi c'est un peu ate moi litoi ayoki sango ya Turquie tant mona moi sona yoki sango ke non balobi na Turquie bat bazoleka bazoke na France na Turquie visez à moi bien ngape na tie mutu alors mona moi wana ayeko benga Christiana zalaka na kati ya Turquie. Dans la bengi ndeko azaka na Turquie ndeko na Turquie ba bien y a pas de problème uzana mbongo albi na tana mbongo nanga mais na lingi na ya Turquie pona ya kokino sala vie nanga na sala makamu nanga alors Christiana na motema molingo na epe andimi pe ko brancher toujours kala bato basala ba démarche wana toujours na ba commerçant au bayaka tout le temps bandimi ko sala fi wana ya Kinshasa ba démarche pour aya na Turquie alors qu'est-ce qui s'est passé 10 ans après que libala na ya poto ko beba après que ba souffrance na ba seme ki na ye après tant de choses fi wana ay ko finir enfin ko ya na Turquie tant moi na wana ay na Turquie avant d'ipé na Turquie ay na Turquie tant ay na Turquie ka ba sangondé nkipe tambola obika sangwa poto mayebanga ezarna on sangwa ya ko bomba te akenda poto akenda Turquie te akenda poto kandi ba sangwa pende tambola et que comme la famille ya mobali wana tant pe comme na famille ya mobali wana pe allez mobali wana pe bande ko mobali wana mabengi pe mobali wana tala ko sinenge za wana mwasi na yokutu asa komi na Turquie alors tanga zalaki na mwana mwasi tanga zalaki na Kinshasa abanaki ko va na ba semeki na alors mama bokilo ya mwana mwasi wana azalaka na poto azalaka na France mama bokilo ya mwana mwasi wana azalaka na poto azalaka na France parce que mama bokilo tanga ekomi na matoi ayoki que mwana mwasi wana akomi na Turquie mama bokilo asepeli bande comme ça akomi na Turquie mama bokilo akomi ko benga mwana mwasi wana tanga komo benga mwana mwasi wana na Turquie abengi mwana mwasi bien sûr tala ba démarche mambo ngazaki nango et permettra qui est que non alonga Congo akomatu na Turquie alors tanga komaki na Turquie azaki sus na mbongo mingité alors mama bokilo wana ay continue la 500 €. Ay continue na mwana mwasi wana 500 €. Alobi en tout cas ça là effort au pousse na tana Grèce soko komi na Grèce ngala kotia mukanda na ngala Angers ata ya mwana nanga na ko bimisa yo po okota na France alors c'est comme ça qu'elle kambwane salamaki mama bokilo wana pe ay kotikindela mwana mwasi wana 500 € et mwana mwasi 500 € wana nde et permettra ki mwana mwasi wana akende na Grèce et tanga komaki na Grèce mama bokilo so ça que sous maboko na poche na et puis asunga ki epe na mukanda o comme ça qui est na Belgique parce que kota ki par Belgique mes chers amis dans le babo zapete mangala ndali solo o balobi
qui j'ai landa lisolo donc masolo za beba bana Istanbul na lela bino fort quand na prometa bino alors bolanda histoire opena très bien balobi Sarah Mouya Black Line depuis Sudaf balobi DJ Cheribo en tout cas bolanda lisolo ndenge ezokende vraiment ezali lisolo moko vrai ezali histoire moko ya solo et salama ezali réalité comme na prometa ki na baki ngana no ba réalité poto yoka ba masolo ebele mais o yanga krisa même une nouvelle version mususu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi on a comment en Belgique quand moi on a comme en Belgique c'est pas grâce à Dieu azaki pe na famille a comme pe na poto ngo azaki na ndekote mama te ya te et ko sala ke mwana mwasi wana akei ko vanda na famille ya belle famille na ye et pas belle mère na ye akei ko vanda kuna parce que azalaki na mutute azalaki na camarade te alors ndako yambaki ya liboso ezalaki kaka ndako ya mama wana mwana mwasi wana akei ko vanda kuna akomi pe kuna ndeka ezalaka to boite ma biso basi makama mike mkizanga kate mais azalaki quand même monter mais monene a supporta ki yango andima ki vraiment avanda kaka wana tant pas vandi ndenge ezalaka kaka to sto komi na France na sina komi pe na Belgique siko na kosala ndenge nini pona na s'en sortir moi on n'a pas que pour boire en ngunda kaka ndenge ezalaka. Alors mobile siko azaki na même azaki mobile siko azaki côté Amérique voilà dans l'histoire ou bien mobile azaki bangam ya Amérique. Alors tant moi si a commis ce qu'on a niveau ya Belgique a salé fort à côté na France. Alors mobile o ya balaka wana o bale sila wana o mama bokula sunga qui mobile azara en Amérique pour ne pas citer vraiment le pays azana Amérique pour na lingana bo maman muke azana Amérique. Alors mama bokula le bon c'est bien le gros so comme en France dans zo sala sko effort to bunda sala à la kisi musala o sala makasi po o koma o la mobile na yo na Amérique parce que a bala yo aza mobile non moi ça bina boyti aza mobile nanga na ndimi moi c'est pas bandi ko ça ba démarche azo bunda ko sala ba démarche pour akende na Amérique na mobile na. Alors première démarche à saler simbité balier 3000 €. Deuxième démarche à salité balier 3000 €. Moi la moitié la ligne ndeka to sambela nzambe ndeka to tshaka mibali na biso na ba prière ndeka to tshaka famille na biso na ba prière. Alors moi na moi si on a bandeki ko prier makasi pona mobali wana. Alors moi ça tellement ki moi si ya mabondeli ai kulala asali songe moko ya mabe pona mobali na ye aloti mabe pona mobali wana ke bazo yebisa net na ndoto net mobali wana aza mobali na ete ba songe moko bongo. Alors moi na moi si on habite le coin na zana pasteur nanga na ke ne ko pas basali ya nzambe na meka ko exposer bango problème. Alors qu'est-ce qui moi na moi si on a salaki ate ko ka basali ya nzambe tant que pas pasteur basambeli. Alors pasteur wana ebisi albi mama mobali ozo bondela aza mobali na ote tika ko sambela pona mobali wana. Moi si on albi mobali ya balanga ntupe na comme na Turquie za ke po mama bokula sunga kingai a balanga na Congo na sambela pona nke abi moi moi ça ko te pese kana ini pasteur na ye pas pasteur abisa ke non ko sambela pona mobali wana te ndenge za wana tika ko sambela pona mobali wana aza mobali na yote. Alors bavandaka nezalaka bobomba makambo bomba masolo mais ezalaka balonde balobaka 199 jours ils a pour na yo moyibi mais un jour ils a pour na nzambe. Alors ndé pe za rappel bien abatu avant na pe kitoko na bata sur la bien abatu quartier il s'est fait que moi na simoko aiko bengai arabi yakana nto sola moninga yo yebite ndongo vanda na mbali no buzana ndeni ndiko ebisa mbali nga tozana na biso bien to sola ka kutu na obonga makutu pona kende mais esa ba kontata mino kende kaka nde moninga na bengi alobi mama ya katika na yo mobali ozo betela tolo wana ozo ba bosola aza mutaliboma o ya liara na fulu liboma ya liboma ezate ki moliboma ke non azali toke azana liboma azarane na mukanda te na Amérique azarane le la lewa le balela liboma ya liboma. Alors mama bokilo ayebi yango famille ya garçon wana ba yebi yango mais ba bana ko linga ko yebisa mwana mwasi wana te parce que tant mwana mwasi apprendre les solo ya bongo et ça lié pasi mwana mwasi wana akimi alinsu ko vanda na ndako wana te. Alors mama bokilo na ya lobi yé le kola mwana mwasi wana le kola zali mwasi ya mabondeli yende akobongolisa akobikisa mobali na ye. Donc il faut azaraka atika toujours kaka mwasi mwana na ye akoki mate lokola zwaki mukanda na maboka mama bokilo na ye lobi akosala tout abotola mwana mwasi wana mukanda sora boyi mwana na ye akobotola ye mukanda akosala tout bazong faire na Congo parce que mbongo na ye pe ezaki contribuer mta sala ke alongwa Turquie pour comme en Grèce et à partir de Grèce pas côté na France. Mes chers amis yango lisolo mwana mwasi wa yelinga siko makambo ye matata mwana mwasi avant na libala ya bongo mobali azaka na ye liboma mobali mutu esebe banango donc nde bana ko sola le bosoli
soli bien na bo soli mabe pour mobali mutu et c'est beba kinango ndenge pas na poto sala autant d'années wana ceux qui 20 ceux qui 15 na poto mobali zakane na mukanda te aza mobali moko lo ala lewa le balala ko ba beaucoup la lingite que mwana mwasi wana akima mwana na ye alingite que libala ne kufa ya lobi ke lokola fi wana asambelaka yende akobongolisa mwana na ye mwana mwasi wana alingi susu libala te aboyi na ye akimi pa ba camarade ba bombi na France alingi na ye te siko mama beaucoup la lobi a osala tout pour aboto la mukanda akosala tout ba refouler mwana mwasi na Kinshasa yango siko sujet onga na zanango yango abenga kinga lobi que non Christiana lokola yo mutebi histoire au bien faut beta pena le solo na lingi pona mokili yeba soki ngam na zana fautif to mama bokilo sko asala nini azonga na libala ya mobali wazali liboma to akima na eka ndenga kimi wana parce que yepa communiquer akomi ndenga kimi wana albiso ka zimo bali nae azimu bali sika abala nae alors yango le sona eli bino en tout cas babo linga ko komelanga toujours babo linga bo benga sujet ya kitoko yango mwana mwasi asala nini question et pas na bino na ba keno na linga sona na problème sona non devant bino parce que bino bokomelanga ndebo bokomelanga ndebo benganga et ça la vraiment bien alors yango na sengi bokomelanga na ba réseaux sociaux on a Twitter on a Viber on a WhatsApp on a Instagram bokomelanga partout même na Facebook nanga ba balinga bazala aminanga par le bibo betara Christiana Confort bo betika Christiana Confort bo monanga ou soit bo beti Christiana Confort parce que na de Facebook bo monanga et bokomelanga ba si gestion na bino nazala nango vraiment besoin mwana moi ce soir alobi asala nini parce que mama bokilo nae azolukisa ye alobi ndenge zawana soki ya amoni en tout cas ko sala tout baboto la mukanda akosala tout il faut bazongisa na Congo parce que c'est na grâce ya mbongo na ye ndé ya commune en France mais moi c'est pas lobby soki na yo na koma ki na Turquie parce que zaki na mbongo na ngamo na bana motoki nanga le lobby no boyeba kinga bozongela kinga parce que boka ki sango que non na koma ki na Turquie soki zaka ki na zaki na Congo bolinga botinda nga ta 500 francs mais tant on sonne sali bino bo moni que moi si yango bo sundola moi si yango bo benga raté moi si yango bo boya a commune na Turquie et yango ndo yo ki courage na force wana ya otinda nga 500 €. Alors voilà si je n'ai kibino yango wana bombeka komela biso siko mwana mwasi wana asala nini mwana mwasi wana azonge pa mama bokilo na ye mwana mwasi wana ndenga kimi eska sali bien alors bokoma parce que gestion na mino tout na forma besoin balobi Marie Bonyoma Isabelle Okito Alain Okito balba dika nanga esika ba miki liste nanga quoi je suis fière de vous mes frères et il a salué aussi comme dans un mois de décembre ba dédicace nanga vraiment na famille biologique nanga balobi famille Okito Congo balobi Christophe Okito Congo meilleur venayo Isabelle Okito Anna Okito Edi Okito Shabani Maître Kanga Mariana Congo la Tortura ma petite chérie je t'aime beaucoup balobi Laine Bonyoma en tout cas famille nanga mobima na pesino ba meilleur vœu na bino bisika nyonso bozwami kande na lobara ya boye izalate nous sommes toujours là na Istanbul et vraiment je dédie cette émission là bana tout à Istanbul Emily Turkish Airlines Simel Matondo motema ya Tati Masamba meilleur vœu mama Emily Bumbu motema ya Firo meilleur vœu nani susu ba onyos ba minanga nyos bokomelenga vraiment na Facebook ba onyos bo pensa ki ponanga po botinelanga ba meilleur vœu en tout cas na zuango et salinga vraiment bien merci beaucoup balobi na bosani mami nanga moko Facebook marka kingai meilleur vœu na IG d'Istanbul balobi Dan Cool Code ya Turquie balobi Zamba Mangaya balobi Bengo Pichu Itokia baebanga vraiment bangwana basala fierté nanga balobi papa na Bianquette c'est Tricia salon meilleur venayo balobi sele mangaya wana kutu de tous les temps de tous les jours de tous les moments wana kuna robo senate balobi mobali ya batu ya Patricia sele mangaya mobali ya batu ya Patricia donc et komono donc basalam ba meilleur vœu na biska no sobozami balobi ba ibanga nena bosana mingi basala fierté nanga na kati ya Sudaf wana na tele ma respect na ba oyanga balobi bongo bato ba sa fierté nanga ba matsa bendele nanga na kati ya Afrique du Sud balobi DJ Cheribo anti rebelle ba meilleur vœu na yo balobi Saramu ya Black Line balobi donc ini de la biso ya famille ba big dédicace na yo biska no sozali balobi bongo balobi bongo ba ibanga tout au la fierté nanga en Afrique du Sud vraiment je vous aime beaucoup ba salam na bino kombo ekimi et belé balobi ba na Istanbul mobimba na ba balinganga ti balobi Christiana Confort étoile filante alova bino fort alors restez toujours branchés connectés na EDTV pour la suite du programme et quant à moi je vous laisse et je vous dis au revoir. Télévision.
la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision pour le rendez-vous des internautes.